Dauphin, la seule personne à en avoir naïo. Bon. Très cher compatriote, je tiens à dire et à remercier même la population. Je pense que de temps en temps. Serge Kalambay, le patron beau gosse depuis les États-Unis. Serge Kalambay, Wasunga Baptiste. Mbote na Irène Acacia, la représentante de la techno, ya ba chombo, na bata d'Irène Acacia, et kaka yo na bof, kala mingi te donc yo biga nexaka papa papa. Tapé. Na kopesa mbote na paparanga François Mbabaye depuis Mbaba Edeni Manaye Jonathan Mamaye na bandundu na kopesa mbote mama toto ifo kote na kote na kundi mana kuma esclave yalamu na yui bébé bote voilà bon ngape na mbote nanga premièrement depuis sinon na Colochen image Saratola maman Saratola Colochen image idéologie on le lit parce que non mbote nzamba pakisaka banzela tout ça mbote nanga ba internet tout olo so bazara na basabona na chaîne Saratola tapé mbote yango wana pesi mbote belé na maman Nelly Kilapi maman na ngai na pesi mbote belé na yani Niel Kilapi na pesi mbote belé na Jennifer Malundu leki na ngai na tinda ba mbote na bana nyoso ya Kongo mbote bisika bazaba o ba libanda mboka pe ba bana Kishasa ba nyoso ba landa biso voilà mais na tindi su ba mbote belé na province na na Bandundu ville na Idiofa tapé ndasema kwa jambo kwako batu ya kutumika kwa hii shan. Ya pili bibi yangu njoo kwanza na sepeli makasi salinga plaisir ko le kaka na shan noyo et puis vraiment na sepeli ndeto ko tapé bote yango wana bote voilà tapé Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joël libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Sali Kinshasa, Sali Brazzaville, Sali Nabino Nyoso, Balandi ya Saratola TV. Nous que partout au Tambola, hein, tous dans la commune Matete, Kalamu. Voilà, tous allés entre Limité et Kalamu, surtout on a rond-point, le médical, hein, on a un mouton gel B, Moupande, tous dans la Kobile, donc, et c'est qu'à ex, boutique Zaka chinois Zing Zang. À l'époque quoi, oyeba yebi. Botu na kabana poto sika boza, na FC abino ke na kitaka. Oyebi kaza mwana kalamu. Yom to na poto, oyebi ka mwana kalamu. Banda ya kokoma. Émission na bino yango pesa mbote. Pesa mbote lelo na kiti awa pona FC ka bino ke ba grand chofa bazali ba manyema na ngambu kuna to kwa bato ya 3 pines ba moto gisi quoi. Pour n'a pas fait sa dédicace uniquement parce que nouvelle année 2020. Voilà, je suis passé, je dis merci à l'ingénieur Axe. Il y a un qui accompagné à Mikolo, autrement appelé Axe Mukongo. Moi, je l'appelle souvent ingénieur Axe Ledo. Hein, c'est ça. Il y a un qui a besoin de maniement. Tout le monde peut être kati. Anasika o ko pesa mbote na banane ingénieur Axe. To qui n'est pas moi na mai et sika zali awa et ça la bien. Bonjour maniema. Yanga ndeko boni malamu boni kitoko ese wakomona yo manyema ozali kola cop banini obimi tongo po ya lukama kwanga kande ezalaka na ebite natuna no kombo nani nga Jordan Mutaba Jordan nani Mutaba Jordan Mutaba nga na pesi de mbote na famille Mutaba côté bazali émission la bino ngo avec bon délif bon seki babe mission pesa mbote tokitika po batu ba pesa mbote pe balobela mwa ndambu makambo ka ezalaka papa Jordan na ebite boni année 2022 ekoti ndengeni te année tokoti na biso na ngolo nzambe yango wana ce qui est important na ngolo nzambe nde batu bazoloba et ata parce que mboka zo kende boni te son nzambe te wana tali biso te papa Jordan na ebite cop na yo vraiment oya moto obanda na neni nga cop nzabo ekovanda likolo moto 2018 expérience c'est ça na vandi likolo moto pona banyo mususu na bandai no ko concentrer na ma classe ya chick bani talaka chick nde yoko sila tanto moni ke futo bose wana nde a partir 2018 nde to vandeli penza ko bon na ebite na cop na oyo peut-être difficulté vraiment et ça côté ni la difficulté la difficulté en réalité donné tout ça à toi na le médical. OK. Mais ceux qui que to sala kana niveau appel à DOB à commune ngaba olinga ki omona. Ko to aba to nzela to sala musala nzela. To mesana na nzela. Le niveau nzela omo komela paiement. Embouteillage ko bandado sola ndele embouteillage ngo se retrouver. On comprend que batu musu baloba o ba wewa ba créer ba embouteillage na ebité wana na part nanga natu ndo batu na journaliste mais natu na yo batu na na soki na nous penza ke ne biso to vandi boye ba moto to kokoka ba moto combien poto ke tina nzela to créer embouteillage voilà même eza question pertinente donc eza question moko à savoir wana na tu na pona bato baloba ke ba moto so créer ba embouteillage. Mais normalement, c'est totalement. Combien de motos pour te créer un embouteillage? Pour moto solo, les motos ont empêché de na ondima, na connaissance na ondima. Mais en réalité, biso ba moto to kuta aka embouteillage. Pour liboso pe ba moto biso to za quitter. Mais embouteillage ezala kaka. Voilà. Na comprendre na bato baloba ba moto zo créer ba embouteillage donc eloko wana na compte nanga. Et voilà, papa Jordan le bien. Et ça, papa Bandi Nango, en regardant bien, quand elle a bien abattu la COP, je crois, 5 ans, depuis 2018. Si le logo s'attend à 5 ans, l'autre à 2022, papa Jordan a invité. Politique, on a comme appel la Baya Moussou, surtout qui ne passe pas, n'a invité. Mbote no ya lelo ko pesa la banani, pour journée na open ndenge za ko bonga lelo n'a invité. Mbote no ko pesa banani ba dédicace na na pesi no mbote na yo moko merci comment na bon délivre délivrance c'est bon délivre merci OK merci na tinda ba mbote na bana nyoso ya Congo mbote isika bazaba o ba libanda mboka pe ba bana Kinshasa ba nyoso ba landa biso voilà mais na tindi su ba mbote belé na province na Bandundu na Idiofa bana Idiofa nyoso de pesi mbote na manyema zara d'après tout boss nanga moko mutu asala ponga na sala voilà même boss Yurindo Ngala mbote na oto zali États-Unis
Aza na États-Unis. Bana États-Unis bolanda biso tona yolo médical. Yo toza mwana yolo médical mwana yolo balobi koma yebisa biso na munoko mboka na pe bapesa mbote ne ebite papa Jordan na munoko mboka na yo bapesa mbote balobani justement na munoko mboka eza un peu dommage po na yebi yango penza bien te mais kikongo nde ya kikongo yango wana moi pesa mbote na bampangi nyonso yo va baina ya moto yango wana yo va na baye ya bete tibo sur le terrain baina ina na ba province bo nyonso bambote voilà apesi bino mbote na munoko mboka na ye bato baza bana Congo Central balobi ngeke mbote bamongo balobi losako baluba balobi betwa bwe comme maman na exception na ndenge ya gambela kuna mama matete balobaki akosi biso te yo pe papa Jordan Manyema alobi kaka même donc mbote na ya pesi yango pe na okebwete je salue la pesi mbote na nani na maman Solange Ngituka maman Solange la tante ya bana babi Tantine Solange Ngituka autrement appelée Chou Love sur la net Chou Love babi mbote na ngwana depuis la France je vous aime tellement je vous aime je salue toute la famille Ngamasita Boseki Baila et tout consommanement merci biso awa émission na biso to kabona raboité mingi to beta kata fait voilà wana zali papa Jordan apesi mbo esalaka bien esalaka bien Manyema na kuna mbote Manyema pesa mbote na ye pesa mbote na nana pesa mbote babe pesa mbote na ye Manyema pusana wo année 2022 yango yo ingénieur Axe merci parce que toza pas toite pas papa Jordan babi Manyema azana yolo médical azobula na ye yom tasali cop na oyo asali déjà 5 ans depuis 2018 voilà toi c'est pas ndeko na biso ndeko mbote papa papa comment na Sarif Malundi Sarif Malundi nga pese famille Malundi mbote Sarif yeyo babi a présenté de la famille Malundi biso to kiti na terrain na yolo médical sika ba Manyema bazali yebisa Manyema année 2022 oyo okoti ndengeni à l'année 2022 la coach bien na gotu bampiake belé ya solo bona nini so totali bongo seke nzamba za malamu ko batela biso oui nzamba malamu na batela biso yango tokomi en 2022 belé tozaki na bongo comité so tokomi wana il faut remercier pour ça nous allons toucher OK merci na yo ndeko nanga Sarif balobi bakamba kitoko ezali émission na biso yango pesa mbote na ebite yebisa ngai kope na yo oyo ya kopa moto osala nango combien d'années déjà bon kopa moto na bandi yango depuis 2015 wow 2015 eza déjà ebele kuna Manyema Jordan ayebisa biso bandi na 2018 ya bandi na 2015 donc expérience eza ya nzela ya kosakana te so yo ba Manyema babula bao babandima bakopa ngo bango depuis 2015 donc expérience eza makasi na ebite papa Sarif tala caméra na biso meka kopesa nanu ba dédicace na yo ba mbote no kopesa banani na pesi mbote belé na maman Nelly Kilapi maman na ngai na pesi mbote belé na yani Niel Kilapi na pesi mbote belé na Jennifer Malundu leki na ngai mbote Malundu mbote belé na voix chérie ma vie mananga mama vie mananga na pesi mbote parce que Sarif aza ana biso na pesa mbote babi ezale mission mobwe biso awa mingi reconnaissance kaka esalaka bien na ebite Sarif abato kabana na yo oza mutekoloni na muteke bateke to na ba bikolo belé bikolo ze belé ba tribu ça veut dire to banku na ebite pa na bino banku bo pesa ka mbote ndengeni mbote la kisi mwera bien ya solo mama Solange Ngituka babi bateke bayindisi papa Sarif bandela biso bapesa mbote ndenge na kiteke mwera bien na bino famille Ngamasita mobimba napesi bino mbote biso to bana limete balimete donc limete tozwi kinga ba tozwi mombele surtout mombele sika bateke mpe bazali mabele mame nzambe wani mabele mame esalaka bien babi mbote na biso non esali bien papa Sarif otoka bwana na ebite le bana suke zani pour émission na biso pesa mbote na sepeli na émission pesa mbote pe na sepeli la présence na bino merci beaucoup merci ingénieur Axe oza ko accompagner nga et ça la kitoko babi pesa mbote oyo
eza émission tosali uniquement mpona bino kokoma koyeba baminoko mboka ebele ntango toyeba baminoko mboka ebele neti na bateke kimbote na bango ezali nini mwerabion okomprendre eza ebele ta baluba bayesa biso beto abwe bamongo baki losako yango tookende kaka tomeka nokatisa na ngamba ya baza kuna baloba ebele manyamataya naya kuna mbote mpa nani voilà esalaka bien esalaka kitoko biso tokatisa mopanja kuna na ingénieur axe tokatisa na mopanja tokende depuis la moni yo atokima ngai depuis il fallait ça na nubet depuis koma ingénieur axe merci esalaka bien parce que na émission la bino pesa mbote babi libanga makasi tozali boso salon de coiffure na biso salon de coiffure a pété et pas mon oncle et sika Black Jet azali babi émission pesa mbote yango biso tokiti na biso la commune alimité eskani nakutani suna confrère na ngai boye bega awa babi artiste aza artiste mais ayemba makasi quand bata la robeta ingénieur asizwa maman bango depuis le boyinda jour ezali yango ndeko boni malam de omona te kala en tout cas ça me fait plaisir même pour tout un ayo pe ko sala moi échange et les lois à moi surprise au moins que les paté ngai quoi ezala bongo ezala ka bien yango ndeko nebiti mais quand pe ko yebisa biso bana mboka bayeba peut-être ngana ko yeba na kombo no bayeba kombo nani. OK, merci. Kombo Eza Evra Saloumou qui sait ça. Bon, artiste et musicien et futur producteur, je peux dire ça. OK. Bon. Ya nanga oyo ayemba makasi. Mais to suka wana te. Na osala surprise na pesa mbote ya lelo. To uti ma parler niveau bureau to pesa na mbote papa. Nebiti année 2022 oh nanu. Au continue. Année 2022, par la grâce de Dieu, vraiment la CPLI, parce que Zamba continue toujours à combattre la biso, malgré toutes les circonstances, malgré l'union de tout le monde qui est en Boka et les cas qui moi, kilomètres. L'essentiel que Nzambe a battu les biso. Oui, sauf les défis Zali. Et puis la commission, puis la Sandé, la Zabo, vraiment la monique, kilo Nzambe kaka. Puis le coup, ils sont pas naïfs. Biso awa mbote mission auto sala pona bino. Toyaka mingi ko kita pembe na bino pona ko pesa mbote na bayimboka ya ba massa boyebani na bango ba leader ba mizali ba massa ba famille donc ça la bien ebité avant to keno na yango na ina yeba papa Eva papa Eva Salou na bi epa na bino osana muté colonie na kotala ngambo ekaka so mtu adefina komo na keka mi nasema 100%. Mama na ngaye ndeko axe tala ingénieur axe Mukongo ndeko no Swahili azawa jambo e pa bino no bopesa mbote na onde diana pesa deval na wa boya mara kwanza na furahi tena kupita ku emission yenu na ya kwanza ndasema kwa jambo kwa ku batu ya kutumika kwa hii shan. Ya pili bibi yangu njoo kwanza bibi yangu ni wa kwanza mama Stéphanie Milambo Faida. Mama Batoto. La deuxième personne, c'est Monsieur Bondelif d'abord. Merci. La troisième personne, c'est mes enfants Keissia et Keylor. Keissia, salut à vous. En tout cas, na CPLI Makas, c'est ça un plaisir que les caca na chaîne noyo. Et puis vraiment la CPLI n'est au cours début il y a mois de février l'autre les quantième les premiers. Les premiers mois des amoureux quoi. Dans la Siko, Saint-Valentin bientôt là les 14. Famille avec qui peut ça mbote émission, tu peux ça amoureux tout mbote na kata parler. On va ni ma bona perdre na mère, tu peux ça mbote na auto ticket le par cadeau. Mais à condition que ça marié pour Saint-Valentin ça fête na bino ba célibataire. Attends mon naza bientôt là. Bon, ça va casser. Papa, Eva, nous sommes à la fin. Pour tout cabano, il faut nous appeler des prix. Pour des prix là qui manquent là. Je dédie donc cette émission à vous qui êtes devant vos postes téléviseurs. Est-ce que vous êtes na Brazzaville, vous êtes na Luanda, vous êtes na
na nini libanda mboka boza kuna na Canada nakuta na Eva, c'est pour cela tomeki ko sala mbote onayo. Bon Eva biso to kabwana boete hein biso afa to kabwana mbote na biso na lukana otala kuna bato ba otala biso mbote na yo ba dédicace déjà lobi na Swahili ko na lingala ko pesa mbote na nani mbote ya liboso na komisi yango na ton frère Cédric. OK, Cédric, salut. La deuxième personne c'est Bob. Bob, salut. Le métier noir en personne. La troisième chose, mbote on peut ça battu. Dans la moni quartier, dans la bourgeoisie, dans ces pays, donc plein de personnes, plein de chaleur et c'est et Zali donc ça me va droit au cœur. OK, biso to kabana boete mingi to taper. Voilà, c'est ça. J'ai dit, tapé à moi de louer la moni Samira Amba. Hein? Samira Amba, moi c'est Nzame Maman Bilia. Babi a eu un mois là. Sotali la désobe, c'est comme moni Samira Amba. Babi moi n'y en a colisaye. Nabosa na binoté base. Jonathan Kivuna. Yef Samon a souka bamou qui est nyoso. Que Makambo Indi. Ma Saratola, salut à vous. Je vous aime tellement. Tous les ingénieurs on a terrain. Et ça va bien. Toto Eva, merci. Vous êtes continué boulot, vous êtes maintenant toqué. Je veux faire une photo soit nébélé. Et nous avons pendant dans des piles. Artiste Langai. Artiste Langai des piles. Kalabondel. Ouais, tozali kaka. Moi na mobalo oyo so qui fait rigole là. So kangi mami so fungo mato fait rigole. Mbota lelo ye cheye des piles. Artiste Langai ya, ba talent plus que la minute des piles. Makambo. Bon, ça va monde mususu. Ozali mayele. Mama Saratola. Bon de livre bafandi ba beti chwaka. La kata chwaka onde yango. Eloko ça bon. Ah ouais. Papa depuis. Mais que peut koyebisa biso année 2022 oyo artiste coach onde. Non, année 2022 donc vraiment na côté yango pendant kitoko. Donc na moni pendant na zalaki muke na vimbi mwa muke. Ba lo baba obe nga muchopia. Mais na vimbi mwa muke. Ça va tendre ça c'est normal. Ba mnyoso bien. Ba mnyoso normal. Et ça linga bien depuis il y a longtemps au monani 2021 to ko mona skola 2022 lisusu et ça la kitoko na bité. Émission na mbote kiti awa. Émission comme on mbote ba dédicace et tout comme ça la bien. Na bité. Oza mute koloni. Bon ngana za bandundu mutaba yo bandundu lo wasa na kutena bilibele ya solo bandundu nyoso bazana libana mboka tala bandundu mbote na bino yango ngape na zosi ebwe na ndanga musika nanu ya bino mbote ya ngwana bino batu bwana Canada bosa na France na mwe ba masana ba libanda pays net ba masana ngala ba winner winner mbakwani Wina Mbakwani namoni Bienfait Baraka. Babi maman na Swahili solo pe lisusu. Lokola ndeko Eva, Babi yeko mona Bienfait Baraka. Namoni sou camarade na ngai na linga ko be mi meyo tonton Meyo, Vincent Gomez namoni yo. Sans oublier Skynet Baila depuis Soudaf. Je vous aime. Mbote na bino ngwana de long. Je salue Gelif Ngamazita, Balobia, la choupi quoi. Salut à toi, salut à Maman Diva Bonseki, à toute la famille Ngamazi, ta famille Bonseki, famille Baïla Fe Lendombe, je vous aime tellement. N'habitez toto. Mutabandundu, yo. Yes, ça c'est pas bien Mutabandundu, bo pesa mbote ndé. Bon, biso pesa mbote na beno. Mbote na beno nyonso, do mbote na beno nyonso Batabandundu. Batabandundu. Tala, me pesa beno mbote mingi. Batu nyonso baza Batabandundu. Soka zoko sabiso, ba pesa mbote beno. Boko na biso mbote beno mbote na beno soki alobi eza so boko ma ke tonton na cosité depuis la lobaso so za lokuta boko commenter ke za lokuta kosi biso bon na bite mbote na beno na yo oko pesa na banani bon ngana opesa mbote na beno chez papa François na opesa mbote na beno na masananga gelo na opesa mbote na petit na ngamo Neville opesa mbote bon na bandundu nyonso bana bandundu nyonso bandundu ville esika bosali artiste na bino depuis bang yeyo n'évitez depuis ngana yebio bien avant que ça artiste mais avant que kabona na yo awa il faut bana tala eza na tantine mo bo ata biso la minute comme on est tantine Solange Ngituka tantine Solange Ngituka
aza na France na Marseille kuna ye vraiment abaki na otala talo mikolo neyebi te eloni lokosala vraiment baremarke ke nga aza liboso artiste morceau nayokaki yo kutu olobake émission bientôt là aussi ça va pas au moins en studio. Ouais. Pas kala mingi te mais. Et là nous conseille là bana poto bana Kinshasa bana Brazzaville bana Luanda mo eloko mo. En attendant et vraiment bon rapport et voilà au bête na et va featuring kala mingi ta donc mais na mbote oh parce que pesa lo yembo na yo ata mbote no na lo yembo c'est bien. Oh yembo mo pesa mbote. Na konde mana kuma esclave yala mona yo bébé. Jour après jour, y'a na côté côté. Yono ye biba passinga na monono. Eh pas François, y'a côté ngisa pinga. Oye bikina kokaka nanga bangote. Mais pourquoi bébé si balarna nangai? Mais pourtant le baki, c'est ton plus beau cadeau. Depuis la vie a fait tirer de bête on Eva ngai depuis nayo photo beta trio so black jet aye autour ndia wa mo frère à moi babi black jet à mort mettre ba mettre complet quoi naye awa donc babi makambo yoga artiste yeyo depuis lié trio ya conflit tonde ya conflit parce que ya conflit oh c'est conflit kuna linga ba battle bongo to yemba to lakisana rara biso so zande na linga ko se ko lomo e yembeli no wana sko yemba na ndengo opesa mbote mo yemba na kopesa mbote na paparanga François Mbabaye depuis baba Edeni Manaye Jonathan Mamaye na bandundu na kopesa mbote mama toto faut côté na no côté ya kaboy na kolela depuis mbaba na lobi makambo zo senga na kende na lupale na mipongama so na mite kale te zela kale lo te c'est bon toto faut comment non te beta nchwaka mambo ngaye bon maman Sarah tola na minute yo on a recruté déjà musicien moko depuis mbaba yeso obete la biso pas na Diego milite kuna il faut babeta melo mobo wale janya axe mukongo yo mononden to tika depuis la yemba kaka palo la to kenda na biso c'est bon te comme na biso presque na suka édition non lobi que cette édition faite pour vous depuis mbaba biso to kabona boto beta mbote voilà c'est ça olobini lilo basuka ça bon ngani on appelle ce numéro nanga OK ouais pesa numéro 081 voilà 31 76 294 donc bientôt là naza parler mais on n'a pas soutenir ngana un producteur c'est ça la kanzembo asika bon tolingana na zizel sanza bambula pe mikolo to kanade panda to ka balana si mami kolo bomali motema na commencer kolela donc vraiment donc un producteur donc azali bandela numéro ya contact na yo parce que numéro ça 081 31 76 294 donc voilà on a ça benga na WhatsApp depuis mbaba ouais OK c'est bon depuis mbaba te kutana yo yebi base taper voilà ouais yo moi parler moi la parler donc te kutene ka boy na ndenga banini ka bu ya chaka et ça là je vous l'avais dit que cette émission est conçue pour vous hein Congolais en général bana bandundu bana Équateur partout où vous êtes na bik émission ezapona bino toza na yolo médical hein na FCM no keto ki un peu partout bana matete bayamba ki biso kitoko bana kuna ya kalamu wapi na Koweït sika babi obongisi chombo lelo aussi lelo bayamba ki biso toza ki lisusu wapi la Sainte Marie Goretti na ngambu ya wenze kuna bayamba biso kitoko Tokiti awana yolo médical, voilà, je vous l'avais dit que non, cette émission est faite pour vous, je serai là pour vous, hein, car on est sabino que pesa mbote, o pesa mbote na ba oyo batu, mbula sikatokoti ba dédicace c'est ça la kitoko, c'est pas qu'on finit na salina nous,
poto kabwana tozali bambote nanga na opesa na nani bambote nanga na pesi yango na Mama Diva Bonseki la cadette de la famille la pesi na tonton Langi la Bonseki le millionnaire Jeanne Boss babi tonton Langi assure agence assure ya voyage quoi voyage assure et pas na biso ke na limité okuta biso OK yolo okuta biso partout tozo kota na kati esalaka kitoko ingénieur Axe nous sommes ensemble avec toi allez toi les compagnons esala na FC bino ki pesa mbote émission na bino donc na FC bino makambo eza minene kana na FC bino ki mbote o ezali conçu uniquement pour na ba peuple congolais ba o baza na kati ya RDC non ba o baza libanda ya RDC bana limité bana kauka partout do ba ka RDC mobimba ba quartier nyonso ba commune nyonso et voilà na yena nga susu kana na FC biso na ingénieur Axe to tambola makasi to kitisko na limité 7e rue pembeni hôpital Bondeko esika ezali na sima na ya morgue mais bo banga te ata na bi morgue za te ko biso to daete ya ka na sima na ngwana morgue ezali référence ezaka moko chez Dauphin Boulamata de archiviste et documentaliste pas populaire boss Kama vraiment to pesa mbote na nanto kutana Sofet memba na nzela ka ndezalaka Sofet mega ça cover donc pesa mbote ya bon le livre Bonseki nene ko moto na ngai tokosi ya masana bisayo na fandika bona oloto nzela nakeka na ingénieur Axe ine nata buna kutena yana bite bon ngoyo pesa mbote asaka mbamba lokato kutasko nebite yaya betela no histoire momo ke to meka no yeba année 2022 yango to koti banini anangwa sikango ndeni yokoteli 2022 bon ngapena nakumisera nzambe trop par rapport ya 2022 OK mais 2022 janvier t'es janvier où il faut mon janvier venu où il fort Korsakov na bisayo au lobby le 31 t'as comme le 31 moi ne va faire tabou t'as le 31 janvier donc le 1er février c'est ma boule ils ont pia kamoko boya mais janvier yo wa souté janvier 2022 quoi à souté 2023 quoi à souté et dans ma babi ça fait même babi méga yeyo babi masamo boy de longue date quoi na banana on le cas j'en ai arsio ça témoin to kutana nzela donc talaka biso bana koto to kita limité na yebe na kana kutana tonton yebisa ngai bon masolongo ekende nde to moneli to koti 2022 nde vie ya liboso za kina lelo mo na vie yango ezande na ne to leka na lelo na ne to leka 2021 na 2022 vie ezande vie bon elle m'a pas si trop bon vieux Zara 2022 et na image moko boy mo espoir espoir mo espoir ingénieur Axe na se référer nelo mo mai aza misiko ebisa lo bani bazaka ko sofite lo ka couper météo zo vi lo ko la patela kanga dadi te voilà yo to lo bani par rapport à bongo moi c'est qu'on a 2021 merci beaucoup là explication ngo moi 2021 bah ya tout bah jeune beaucoup plus bah conseil en on ceux qui ont vu na yo la 2021 on gondo météo moi coupe météo pourquoi pas météo ça sera facile à coller peu lata et le monde mara facile 2021 ça ça qui bongo ya 2022 pardon tout ça vu le roi Kanga Dadi on a passé que maintenant mettre un mobile cousin moko boaki musika longola nga gondo longola mati gola ta be chasser pas mal longola to linga ko souffrir to se battre bunda Korsakov va pembe te a comme mundu ngala yindu nga comme mundu poli bunda so ayo voilà même na leli pesa mbote na yo yango émission na toto soit fait mbemba méga na habité na ina tuna na va to kota oza muté koloni bon ngana muta donc ba Congo mais ingénieur yo to sali nini yango lelo to Congo central Congo central langi te parce que ngana muta ba Congo na mboka na pesa mbote nde na mboka na ouais ba o voiki no ouais ba o voiki no abota mewa na so yo ba chabola ba leki kaka oye ba no mais awayu ka to betaka maman awayu ezali
beto na beto yango wana mbetali yango wana biso na biso biso na biso beto na beto siko epa na biso bangombe kuna baloba iso na iso wana bangombe ya mo babando beta baro trop on est nous nanu c'est que toi biso na biso ma frère moi ah ouais na anglais mon frère yebisa ouais mbote na siko miso na mbota mbote na opesa banani bon ngape na mbote na nga premièrement na pesi non na Colochen image Saratola mama Saratola Colochen image idéologie oyo na leli pesi non mbote nzamba pakisaka banzela tout ça mbote na nga ba internet tout oloso bazaka na basabona na chaîne Saratola basa ba continuer ko s'abonner mama bien zao donc mbote na nga ba tout ba ba poto donc atala ni mingi poto donc so lingi ar na kin tam sur la TNT donc oh ça image à poto ni na pesa ta poto na profiter nous on na Paris masananga moko depuis Paris na pesa ba moto belé masananga Pacheco donc pesa masananga moko moto depuis États-Unis masananga gérer scola kami to na kin bon kin peut to soigner pété après comme so wanga ni kin et comme ba mettre Gims bon après ce que na facha bengi bango parce que loli ba congolais na pesa mbote na congolais pe ba congolais pe ba moto belé donc moi image ngona mais actualité ça moi tout le monde ça na kana fona le beloko wana bechanga méchant on ba no ni soit fait yo ni polémique il y a polémique tu n'as expliqué mon mettre Gims comme que polémique ni moi soka ba mo keni nyaso mona ta muta luki polémique aya na vérité oza vérité na kokate na expliquer comme que meka ko épingler ka ko épingler ka meka no meka ko épingler sote na boto lo comme ni lenga luba bagrier comme ni luba mettre Gims asa congolais comprendre biso bito ba congolais soki mutu asali 32 sa libanda tout le bagara botami 2 ans vous voyagez on sali 32 sa libanda est-ce que 2 ans conscience na yo 2 ans est-ce que on va voir quelque part na Congo tout ça image à France kuna ah mais quoi ça la pète mais quoi ça na ngopé même rare te mingi ninga lo baki ke c'est que vrai papa ne peut pas combattre les histoires pe abeter pe histoire ne za la kati ne na bota bino bon selon il y a personne a capté ngo ba nini suka président Facha Bengi mais ça congolais pas congolais suka biso ba critique de ça la pointe Paul baki ke ici aza ko se sentir te kaza congolais par rapport mais la vérité 32 ans na de ni rebelle ndewa Mobutu na pouvoir ah papa tout ce ka mona donc biso so ba congolais to Maître Gims Oyambi congolais ambassadeur babi un ambassadeur à critique donc on peut le critique na sport voilà merci so fait même na s'appelle mbote na biso oyo na FSA bino ki émission oyo mbote makambo bota lelo to kutani na biscuit moko bubu ya chaka nani na so fait mbemba babi Nzamba terrain massa oh donc te souffrir ba soldat bazar mystique bien fait baraka yo yebi terrain mama Saratola yebi terrain terrain za bongo nanu kute silité mais to aussi seulement édition mon kala mingi ta poto kamane ingénieur ars tikana profiter ko pesa mbote na nani Paola Basuka mona kauka moi si peut motema papa Dev depuis Canada Babi Paola Basuka, toute la famille Basuka, la personne mbote, na moni sou nani kuna, Glody Fele, tonton Langila Bonse qui, babi yende les jeunes millionnaires quoi, Thierry Langila, babi le prof. Talakaka na moni na pesi mbote nanga na batandu mbote nanga na bangala mbote nanga na bekonda mbote nanga na bangombe mbote nanga na batu ya baluba mbote nanga na basengele mbote na tala babi province nyonso se retrouver une émission opesa mbote na kosana te koto sana komaka commenter ceux qui bande ko na biso ba kosi biso na bambote na minoko mboka ba commenter bolo ba ke ya na kosi biso peut ko ajouter lisusu mais ingénieur Arsto suka ka wana te le cas de zona so fait mema te ko tato mpanji moto mona fait mon bwana poto kota biso to kabona tout à taper bote yango wana wa biso beta yango wana yo kani babi ke mbote so to kabona bongo yango nde so fait mema sala yango allez tous les comme là na FSA bino ke émission au pesa mbote to découvrir balangue belé po batandu balobi baluba bapesi mbote na lolenge na bango baluba to epeli suto kutaki na sofete mbemba na nzela kana 7 minutes limete ça li monte nanga donc ya na kutani na bango siko na kutani suna nani na kutani na yemoko archiviste documentaliste wana nani do fait bula matadi babi ba éviter talia ngabe akele boss kama papa popi mbote
Mbote. Est-ce qu'on a eu okuta nous ana mbote j'en ai axe. Tant est sûr que non, il faut que ça la générer na batunya c'est ça là bien. Mais bité. Président de fait Boulamata à part que ça la artiste. De fait Boulamata ma azana. Tous les artistes d'abord, tous les encadreurs, il y a jeunes, jeunesse, il y a jeunes, il y a jeunes, tous les activistes de la paix, tous les nationalistes. De fait, on va continuer parmi les pour la race noire, pour le peuple congolais, pour l'identité nabiso parce que to kosi biso mingi. Voilà même. Donc de fait to ba tout pour vraiment ba nationaliste to buna pour na mboka na biso pour na moto moindo sosola pour bongo na ye afungola bongo comprendre. À comprendre. Et voilà, c'est un grand message pour na voilà ce que ça on a côté na kati ko yinda parce que il est comme émission. Comme émission talaka. N'ébité pour ça de faire Boulamata au côté 2022 au nom ndeni. Bon, tout 2022 mabeka oui bien par comme ça mabeka ka ma difficulté, ma mébélé, ma Covid, donc tout le monde bien. Malgré tout, c'est le pays qui bonne année, ma meilleure fête, tu peux nabiso mais tout le monde bien. C'est qu'on n'a pas en Zambé, il y a madame Ozani. N'a pas en Zambé, Nzambé ba koko na biso. Nzambé oya ba koko, Nzambé biso. Nzambé biso baindo, Nzambé biso wa kela yo nanga. O asaki biso ngai na to la vivante lelo. Abateli biso. Ce qui est essentiel yangwana, c'est essentiel yangwana. Maman kuna na Sainte Marie Goretti balobaki papa, malgré tout va mal, biso te bika nzamba batela. C'est ça, sauf que depuis on a yangone makambu yango. C'est comme que Simba, tu reconnaître kaka yanga nzamba ngosiko. C'est ça. Tu répondre ngolu na yaso batela ndi biso. Voilà mais biso sko batu tu reconnaître kaka, tu reconnaître yé. Ko reconnaître ba valeur ancestrale na biso. C'est ça. Et ça la bien. Maman Simba. Président émission na biso pesa mbote yango yo. N'ébité afata koma no kuna na yeba. Oza moto colonie. Non, de fait Boulamata dit, de fait Boulamata dit, mu Congo, mu Tandu Munderi. J'en ai Arsenal MB. Na kutani na bango 5. 5 personnes yeyo. Mu Congo. La salle ba Congo ni. Faut comprendre que non, histoire politique, il bande pas Muko. Mukongo. Joseph Kasavubu. Mama. Histoire spirituelle, il bande pas Muko. Mukongo. Simo Kimbangu. Bon. Histoire ya mboka na biso il bande na Congo central. Bandiga Nkuvu. Voilà, et banda kuna. N'ébité, est-ce que na mnoka mboka no bina ba pesa ape mbote? Na Kintandu. Kintandu la mote kelo mavimbi. Ça me l'a jamais axé. Nous sommes notre frère monsieur Opo. Ça continue akin ntangu khatwe. Na ça bino monsieur Opo ko yeba balangue belé, mais président ça capable de yebisa so ta 5 langues na pesa mbote non. Okoza na 5 langues mako pesa na mbote na 5 langues mambote na 5 langues. Na trop na Kikongo. Bon. Attends bata ya mboka msusu ata pas mal. Na Chiluba wetu abwe. Ouais. Biche. Voilà. Na Kimongo, Losako. Voilà. Na Swahili, Jambueno. Na Chinois, Ni Hao. Na mbogo nini na arabe salam alaikum et puis mon Tikali bon tout suite bon na langue pe rondo konda Santa Boro mi langue bon mi non tala ba bisi no nakutaka na mutu moko bato na moko mo balo baka moko mais ko do fait Boulamata la sanksi balangue belé bon quand même comprendre kaka yeba ya lo ba mingi c'était bon pour ça do fait Boulamata di mais quand on pesa mbote non na ba yebi esala bien parce que émission za komo nango pesa mbote na ba non bon ba c'est pas combattre likolo pourquoi na ba non mbote na Serge Kalambai les patrons beaux gosses depuis les États-Unis Serge Kalambai wa sunga artiste mbote na Irène Acacia la représentante ba techno ya ba chombo na bata d'Irène Acacia et kaka yo na bof kala mingi te donc yo bika neza kaka par rapport mbote et pas il y a le prêtre Babi entre lui et les dollars il y a pas de trait d'union JC Zoro Babi Moutambongo le milliardaire JC Zoro mbote pas na prêtre na bosene pété Bosco Kuvonda un dealer de plus na kati Canada bon un dealer de plus na Canada na Canada voilà Bosco Kuvonda na bosene pété maman na ngai balobi la charitable Noëlla Correste Maman Noëlla Coreste. Allez ça ba étudiant ISC na katia espace Coreste ba yebi bana ISC ba yebi Maman Noëlla Coreste ya ngwana mbote les boss en couleur
Wa ngengisa ba mire ba ndako na biso ba bureau. Isacolor. Isacolor mbote na yo. Isacolor mbote na yo esiko sali. Na pesi mbote pas boss na Jean-Pierre Moutamba. Le patron de B1, na pesi mbote pa na maman Hélène Kalume, les DG Kintoto. Bon, ya pe kwa pe Mukongo. Bon, ya pe Mukongo. DG Kintoto. Ah, comme ma tribalisme. Na pesi mbote pa na ye. Alors na bati siko. Mbote et pa ya Patrick Mouya Katembwe, ministre de la communication média. Yewana, Patrick Azala quoi. Mbote pas premier ministre. Mais premier ministre Salma. Écoute. Mbote pa na yo. Mbote Fatibé. Béton. Fatibé. Le président de la République démocratique du Congo. Béton. Dauphin, la seule personne à en avoir na yo. Bon. Mes très chers compatriotes, je tiens à dire et à remercier même la population. Je pense que de temps en temps, na maman Denis Nkeru et puis la Bosseni Pété, mutu o sa alinga artiste bazala, alinga artiste ba lelati. OK, wana nani? Maman Olive Lembe Kabila. Maman Olive Lembe Kabila. Pourquoi na ko besoin so pesa maman na mbote te merci na ça pour artiste maman Olive Lembe Kabila, na mobali na Joseph Kabila Kabange. OK. Et puis na pesa mbote Yandre Kimbuta. OK ndabiko Yandre Kimbuta. Mbote pa na yo Yandre Kimbuta. Papa na ngape Evariste Bochab, donc va sunga biso donc la politique donc bango wana pesa bango mbote. OK. Ya ba c'est bien et puis Okapi production Ubimba. Okapi production sans oublier ba comédie toi Biwan show. Oh bazali zali pe bazala zala ka bauta. Auta pe awa ye auta. Moi likinda. Moi liboso. Anga ya via compliqué. Tozali biso nde toza baba Okapi. Non, pas un cadre liboso. La première génération. Un grand danseur, un grand chanteur, un grand rappeur. Donc, cinéaste, c'est le souci au papa de faire. Voilà, un grand acteur. Papa Sassou papa Denges. Ah, papa Sassou Mbote. Brazzaville kuna. Donc, Talagaka. Mbote. Puis ça, tu as dit Bikoko, so et Koko. Guy Luando. Excellence, Guy Luando. Guy Luando, excellence. De faire ça va. Excellence. Bon, donne ton numéro. Aura une MP ça. Et là, quand je viens à sa salle, on a combien qu'on a. Bon, t'es allô, bah, si ça te pèse. Alors, bon, c'est bien. C'est une salle, la tine de l'opé, ma bango, non. Mais biso ato kabona moté pour ça de faire boulot matadi. N'habite, biso ato beta kaka taper. Mbote na biso ngona na taper babi mikolo taper ka taya. Ba tu vas comprendre tes années n'habite. Ngolo ba keto kitaki. Na bolo ba na bosse ni peut-être souka pardon. Non. L'homme qui assure la sécurité que par sa présence. Le général Kasongo Kitenge Silvano. On a super voir naï. Non mec. Ça ngoro oh. Tozo ba laisser dans ça. Ba on tabola on la cache là. On la cache là hôtel. So la botu ba police ba kagio. Après on besoin doki. Yo doki. Oh my God! Je Kitenge. Yango wana fona yo. Soki oboya ngo. Yango wana. Je te regarde le président général Bonabi. On va la raite. On va yo. Il faut rester qui ce soir. Merci de faire. Merci Madeline Bonseki. OK, merci. Je suis là, je suis heureux. Les gars qui ont d'être kutana kitasi ici. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Pesambote, comme d'hab, je vous dis que non, cette émission est conçue pour vous et je n'étais pas seul. Bon, et ça là bien. Bon, n'habitez ce nom ça neni. Hein? Est-ce que Black Jet est ça non? Black Jet fait Pesambote. Ah, vraiment. Black Jet, on peut Pesambote. Ah. Obi Capoeira Oza Kinshasa représentant numéro 1 Capoeira yeyo. Maître Black Jet. Ah, Black Jet. Bonjour. Bonjour Balobi, ingénieur à son. Bon ka ba qualité na ya, ingénieur à son. Adje Gomilito. Ingénieur musuyo so za besoin na ya. Yeyo pe lo ata nyo semaine. Nangina ba kaka Black Jet. Hein? Ming Maître Boyika. Maître Boyika. Bon mona longine akoka na Boyika. Na yebite. Dédicace sinon il y a une option de côté. Comment ça dédicace bambote na bana? Premièrement, na opesa mbote na pas mutu a soutenir nga mwa mingi. OK. Bonteki. Ah ngaye. Bon, masa na nga mo Skynet baila isika zali. Na Sudaf. Na ebiki otala eboro otala émission oyo. OK. Bandeko no ba bunda donc ba big dédicace siko zali courage masa. OK. Tozala toujours ensemble. Et ça là bien. Et maman nangai maman Eve Marie Bosama. Maman Eve Marie, maman nanga na monoka na biki na monoka la mingite magana yako talote na mbulo tokoti. Mbote na maman ko tozali. En tout cas, mbote nanga na sukisi na batu nyonso balinga Maître Boyika.
Check, je vous aime trop. Merci, on vous aime tellement. Je suis à la fin de cette édition. Je vous l'avais dit que je serai là. Toujours avec vous, donc quitte partout. On a comme la souka. Après ça, une émission, merci à toute l'équipe de Saratola TV. Merci à toi, mon Asuka. Yabamou Kendi, sans oublier Ars Mukongo, autrement appelé ingénieur Ledo. Hein? En français, quoi. Et je vous aime, tous les cas. À la prochaine édition. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.